Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai lelo toyoki mukili mobimba bapesi ye raison balobi il faut alia deux likelemi ondimi yango merci beaucoup badepute balobi alia deux likelemi merci na Denis Kambai alobaki ke te Demitu yasi. Demitu yasi. Denis Kambai. Tala. Ya kana nyo sacré. Ozozonga ministre sport. Na promettre yo. Kambai de. Olobaki Demitu ezoko kisama. Na este balobi biso Demitu te. Biso 3 mitu. Na ituri balobi 4 mitu. Biso bana Kinshasa. Baona ndaki kera 40 tolobi Demitu. Aya mbogo eza ye. Tokosenga ya Yesu aya kozomboka na. Po tokendaki na stade. To dedie mboka na maboko ya ye. Yesu tika tokamba. Soki tolembi tozongisira mboka na tokozongisa ngona maboko ya bakriminalité tokozongisa mboka na maboko ya mbongo yoko kotanga bila kuna munoko te lumbe mwete merci beaucoup na PGR azosala musala kitoko na lelo PGR makasi po azeli rapport ya mampingi te boyoki gouverneur moko ya Manyema aza na prison gouverneur ya Manyema transféré kuna bato bazokota na pavillon 5 yaya kofinga mutu te mamana kofinga mutu te koloba mabe ya mutu te po état de droit ezokita tina pe PGR kokita nano lelo te tikela bapeuple asala mosala na yo banda nano na bakulu na grava yotela PGR na maboko na bakoka nyonso ebe PGR ne maka parquet général merci beaucoup na mosala bozosala po bozo comprendre ke mboko eza mboka na bino toza na de mboka te RDC eza kaka mo bino mpe boza na bana na bino bakoko na bino balakasi na bino tosala mosala kitoko PGR azokoma livre histoire PGR azokoma histoire tolobi boyoka biso bien recensement ezobanda na 2023 yaya nasengi na bino oyo aza na zolo mulai aluka grâce na malili oyo na tongo baoyo ya basi oyo baza na batibeleza minene baoyo baza na minu ebime boye nous devons tirer attention avec le mboro kende na poto machine ezali zopense barangea forestation ezoba biloko na betaka na bango bato ya FTC lobi wa tro bamoni ngai bazwi 20 000 francs na poche tuwa
oza nécessaire oza nécessaire babanda komela masanga apeti nango oza nécessaire soki yo te na mboka oyo mboka esi etindaki kaka tondimaka yo bato ayebite tondimaka yo yaya bondimanga te bato esi bandimangaka toza na espoir notre espoir a un nom le nom qui s'appelle Mbosso Kotiakwa. Hey wa mamwe papa Mbosso wa mamu wakwendele nda kujamulo kuvari kujanza hey wa mamwe papa Mbosso wakwendele nda kujamulolo conservation mubyanza idepesi viva Mbosso ndemaka l'homme fort espoir a comité interne lokola yaya oyo opime yaya oyo nayebisi bino papa Mbosso atelemi. J'espère que dans la salle il y a les Mbolo ndemaka papa Mbosso merci. Mbosso aye kokoma livre histoire aza na bamituka ebele aza na bandako aza na basheri ebele aza na makambo azoluka esu mbongo asasali makambo nyonso mobali asalaka mais lelo alingi adresse biso na mboka bat bazozelo na est bat bandeko na bazozelo na est bakobeto bamba biso te kende na est Katumbi Chapwe ndeko na akufaki na Zambi koko na bino Chiluba ozozela nini kende koko na bino Chiluba akufaki kende matanga koyoka soni te koko na yo Chiluba akufaki makila na yo 100% kende. Nous devons tirer attention avec le métis. On doit tirer attention avec le métis. Les demi-Dakar. Un nous doit être demi-Dakar. Un nous doit être demi-Dakar. Bologne est demi-Dakar. Kengo Dondo demi-Dakar. Ada Bombo demi-Dakar. Si bien bien. Si même bien là, Salvatore de la patria. Papa chez. Leader ya mufu. Wanate. Kabana pêche. Yaya, on t'a expliqué la kangama. Yaya. Suko moni muntu azokotisa nga biloko mabe na munoko nakotanga ye lokanga ye mwana mama mamu mazo alingaka na mingi nango tolobi boye si alinge te fimbwa ke yaya toza na grand frère na biso yakola bango ndeko na biso mwana papa sila alinge mwana mboka solo azo travailler bato bayena bambongo bamandataire alobi je préfère de mourir que vivre chez nous si matin Zaire fimwa ke tosengi na muko ntombolo mwa mai kitambika bambuta tozosenga na yo kitambika bambuta tozosenga na yo papa Fumundi Fumuzulu tozosenga na yo tia sécurité makasi epa sila alinge epa papa Mbosso epa papa Kalubaji Saint-Pierre epa la cour constitutionnelle les deux juges va protéger deux juges la cour constitutionnelle la cour de cassation va protéger sila alinge va protéger papa Ntumatike la Victor mboke seko yaki na mabulu lelo Victor bokende na DGC musale bandi bokende na sayo tokende ti tokobima ti na ipen bokende na wileri baka niveau 2 points baka niveau ya minene maye kotelema lesu te tumbatikala za na vision mwa ntombolo yaya bato wana so tokomi na bango 15 mboke bongi
Sans oublier, batoyité parce que nous voyons autant de cavaliers, autant de moyens de sauter. Non, ça n'est pas na lobaka mettre reprise. Oui. Kabunda 3600 chika. Voilà so. Ayaki na 3 na lobaka ngo chaque jour. Ayaki na 3 missions na partie. Ça formol. Mission de Liboso. Redynamisation du parti. Oui, merci. Deuxième mission, amener le parti au pouvoir. Nous avons le pouvoir. Troisième mission, conservation du pouvoir. Augustin Kabou, Kabou et moi Nabou, Moutou Azolamba Foufou Basakana Kanaete, Akokate Lokula Foufou Mouké. Est-ce que bon côté? Attends, salut ma belle, maman, attends, bête au film. Maman, au Kumona. 12 heures, 3 bouts, na mabundu fachi, na tebo for na mesa, na pondu, otame, maman merci. To obo sali souffrance nyo. Mais merci na Augustin Kabouye mwana bouté. Oh to bunda kina ya waza combattant. Azako combattant. Yozo linga na banda ko lo biloko lo yaya. Bazo kabula fofu kepa kwa kusanga. Betela na mama kwa. Awa lobi boye Félix Antoine Kitambi kia Mbuta. Tozo senga na ba journaliste nyonso ya Congo. Les journalistes congolaises. Vous devez se retenir. Merci. La RDC, c'est votre pays. Oui. Vous n'avez pas d'autre pays. Vous avez 4e pouvoir. Vraiment. Tu peux savoir respect maka. Makasi. Bosunga biso. Bakopeso mbongo olelelo kasilobi. Ba français balobaka si tu me donnes un poisson, je mangerai. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Pourquoi les lobes ont payé 10 francs pour changer ma loba? Pas payé 50 francs pour changer ma loba. Les lobes ont torturé les Congolais. Pas journaliste, vous avez 4e pouvoir. Vous avez un kitoko. Nasukiwan. Boyoki ba ebisi ngai na yoki mutu moko alobi papa wazekwa aloba kitoko. Wazekwa aloba nini? Aloba richesse ya Congo eza motema mabe sans formol. Wazekwa alobi richesse ya Congo eza motema mabe. L'homme congolais, l'homme est devenu méchant. Vraiment. L'homme est devenu Wagous. L'homme est devenu traîné derrière en RDC. L'homme est devenu Lukuniste. Qui vient du mot Luku. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre un Lukuniste, mes chers amis? Il faut qu'il ait la bolingo. L'amour du Christ. L'amour de Dieu. Ce que moni muto lambi matembe. Na yo lambi mikoboso. Mikoboso neza mikuwa. Batie matungulu ebele solo makasi. Yo uti na butola muki okwaki mbasi. Mutu laki makuwa. Mewa ele matembela le kito. Yo soko moni ndeko na mwasi azongenga boye kitoko boye. Okomi jaloux. Yo pe luka mafuta ko ngingisa yo. Lukaka savoir meka koron. Monica Savon meka koron. Kaza share 4500. Na tombo nyonso na malinyo. Kozwa tiko to kata kakao. Kwa umela. Betela na maboko ya. Eya kakao. Nazala bila mana mandola ta ba shweta milai. Kakao. Kwa sababu umela. Un mois. Ozala kameka ko Rwanda oyebike na kozombongo na le 30 obandi le premier ozonika kakao si tu es très clair pakol komona
solo nyonso milingi ekolo eloko matana nzela eboka nzokasa ina bese beba okende ya awo tolobi boye bayebisi na libulu manzengele babomi muntu bato babomi muntu banani baujana papa Kasongo nalingaka yo mingi Kasongo nalingaka yo mingi au travail na FCC mais tolobi que le général wa kotika na Kaso mais on doit identifier tous les généraux ça formol ba généraux ozana 3 ndako minene okose justifier ozu yango ndengeni salaire na yo za 100 $100 tous les en commençant à JR tous côté la FARDC la police ba généraux nyonso o bazana obédience na biso bokanga bisaka tolingi to mona ba général Kalume merci tolingi to mona ba général Baramoto merci tolingi to mona ba général Nzimbi merci tolingi to mona ba général Chibangu merci tolingi to mona ba général Edi Kapen merci tolingi to mona ba général Chibangu merci tolingi to mona ba général Chibangu nani Mune merci tolingi to mona ba général nyonso o bakenda ya Mobutu bazonga tolingi to mona ba général ko balubo kasha je vous informe avant qu'il soit le 30 tozotia général na Kinshasa merci oyo akolandela ndaku barunda etat de siège ezokota Kinshasa mukontombolo mwa mai tosengi latela biso teni ya shikata obumbi liboko tiawo obumbi tiawo ozwi basinga okangi kotoyo bakobanga yo kolate civilité oza chef d'état major général commandant si tala lelo okangi muke silence de mort tous les nyamulenge en fuite namoni bango lebi mambo inakuwa nguvu tele nguvu yaya namoni lobi banje na este oyo kiti euti États-Unis d'Amérique nayoki kamwa mboromboro moko miande mikomo l'affaire est devenue grave yaya miande mikomo l'affaire est devenue grave awa tosengi na papa na viso VPM sala musala na tosengi na papa VPM aselo oyokaka nga bien olandaka nga na tongo oza kombata ya tongo oza kombata aselo oza kombata tobundi na egera 40 tozosenga na papa lata esprit ya mukishi seni wana contrôler yango toko changer tout le mbororo merci yaya catholique nga naza sacristain oui bolongola nga na catholique oui nasali eloko te mais catholique eza église na ngai nazoyebisa bino bandeko na ngai nabanda kosambela mama Maria Boboto bondeko mais jour moko nake na krota mama Maria nakomi nasambela Maria Boboto azo répondre te papa Maria Boboto alobi te aparti ya lelo nakosambela nzambe bikeko na bande balandinga bakosambela so nzambe bikeko l'idolâtrie ngai nakosambela paka bunju walesa ngai nakosambela pa papa mukuna ngai nakosambela pa Vasilo ngai nakosambela pa Moïse Mbi nakosambela na epai ya papa Simon Kimbangu
Simon Kimbangu na sepelaka na mpona nini? Premier miracle, premier prophète. Alata liputa. Comment on alata liputa? 25 Belges batelema kotoy. Na 25 batelema kotoy. Bazo pende liputa batala soki za mo sibe mo. Liputa longo te betela simu mo. Miracle na catholique na linga kasera norite Clémentine Nekapeta premier miracle na ye alobaka ngo chaque jour alobaki je ne peux pas coiffer la Sainte Catherine. Voyez que Babel na ba kilote na nkema baye Babel na nkema balati ba kilo baye bakangi Clémentine asali kaka bo si Clémentine alobi je ne peux pas coiffer la Sainte Catherine. Voyez que ma peine de l'écolo Clémentine alobi jamais je préfère de mourir que vivre à genoux. Sainte Catherine kompewe kufungwa mate. Awa sikoyo. Na Kishasa. Na bajura lelo. Ozana $10. Mwana mke. Ya kabamba. Singa munga moko na kwa fere. Lumbe. Fatue-toi. Éclaire soleil. On t'appelle la cité. Urbanisme. La cité. C'est la vie, ministère, il y a urbanisme ministère de l'urbanisme et habitat. Attention avec la directrice de gestion et immobilier, Maman Mbakata Maman Mbakata Azaniès et Martin Fayoul. Azos Wambongo, il y a immeuble flamboyant. Mbongo Nyonsouana, il y a Moutozozo dans la poche. Papa, si la lingette, soit matière. Si la lingette, soit matière. Maman Mbakata, nièce et Martin Fayoul. Azos Wambongo, Nyonso appartement 3, 4, 5 et 6. Azos Wambongo, na villa comité urbain. 18A et B. Villa comité urbain. 18A et B. Fatine-toi. Batu na poto bazotu na ngai. Fatine-toi la kisini. Nini. Naloba. Nasakola. Fatike ndelibo. Liboso. Bete la biso maboko. Maintenant, maman Oyo Mbakata collabore avec la police de Kalifungula. Maman Mbakata collabore avec la police de Kalifungula. La police Oyo Sabakotanga. Ok, prison. Boyoki, kaka na même dossier Oyo. Batumoko ba publier kango me bakangi bango. Sengi libération ya Mutombo combattant. Non, Lokolo, arrêtez parce qu'ils ont dévoilé le secret. Yaya, Yako Kanganga, Kokutana na Mukontombo na Nzela. Merci. Na dévoilé, Yaka Otungizangai, Kokutana 5 millions de combattants. Des jours comme on a moto. Soyez Bomaye. Ma ville continue la vie. Dieu merci. Yako tombo le sikoyo. Lumbe. Tokola na loboko ganga ba. Fachibe. Ndeki bango biko. Awa sikoyo tozo pesa actualité politique. Ya liboso na kobanda na premier point juridique.
nakolobela nini UDPS viva nakolobela nanu sokande élection oyo elekanaki na Sénat Kabila a voté par procuration alors qu'un ancien président en tant que sénateur a vu à quoi voter et ça dit déjà fraude. Deuxièmement, 3 sénateurs bango pe bakomaki bakombo na bango na liste ya présence mais okande na kati ya salle bazalaki toloba te topanza te tombola loboko kanga pas état de droit balukaki état de droit yango na deuxième point tokolobela sur plainte oyo Kabila apportant na 4 gouverneurs pour la corruption Moïse Katumbi, Marcelin Tishampwe, Goïka Sanchi na mususu kombo na bosani zokande dossier wana baklasaki yango sans suite po Kabila bayaki koyokana na Bakatumbi mais ndenge ezali wana procureur général azongisaka dossier te asali nini na troisième point nakolobela sur plainte ya ministre ya EPSP UDPS viva oyo apporté na église catholique à instruire ministre ya justice alobi église catholique na ba école na ye bazongisa mbongo ya gratuité yanse bazoyebisa bino ke non état de droit balukaki état de droit yango toloba te topanza te bayoki bongo lelo na butu ambongo na shole bakomi ote no bazobanda prière ya koprie mpo na unité ya nation tolingi distraction likolo moko état de droit bolukaki état de droit yango. La deuxième point, nakolobela sur le plan diplomatique. Awayeba Kenon Fachi a écarté déjà chef d'état-major général. Nazoye Bisabi, le chef d'état-major ya Égypte na Kinshasa avec plus de 50 militaires. Oyo bazoya siko ko formé ba FARDC ya sika. Parce que Fachi leur a sali inspection. Il y a ba frontière nyonso à comprendre que ba kosaki est en complicité na autorité moko azali ko occuper poste moko ya munene na kotanga kombo na été pour des raisons politiques. UDPS viva. Alors ndenge sali wana leur akiti asali inspection. Kuna ba pesa ki est montant ya kenon ba militaire o basali na franc basali 21 000. Mais so kande basali 2 000 ya pas. Alors que banda état de siège et bandaki bambongo e bandaki kolongo awa inde na est. Troisièmement pour la chuter sur deuxième point na kolobela sur Awa Fachi yeba kenon a emporté bataille diplomatique parce que na niveau ya Israël Benjamin Netanyahu a longwe mususu aye l'actuel premier ministre M. Bennett alobi il faut abenga Fachi basolola parce que na Iran pe basaki élection mutu abimi kuna ezali Ibrahim Sisi ye ezali batu oyo babandaki kosomba iranium abusivement mutobandaki kotekela bango ezali politique na mbena Moïse Katumbi sikoyo il faut basonga na case de départ ezali nini ezali accord ya Vienne oyo basinyaka na 2012 pona ete babanda koteka ba minerais stratégique ya RDC abusivement te yango bomoni Katumbi babengisi na niveau ya États-Unis d'Amérique baebisi yo katika kosala bisala sala ndenge ezali wana ata mukolo moko okotika na kopostile UDPS viva awa sikoyo fongola matoi oyo fongola loboko nyaba Fachimbe awa sikoyo ka toyebisaka bango keno mukwa ntombolo oyo aye politique abandi yango na libe tozali komibenga politicien politique yango bandela yango wa yango tozali kosenga na bapoche nyonso ya chef de l'état to ede Fachi po ete 2023 topesa ye majorité pa na bacombattant ya kala na oyo ya 100 jours toza na posa ya batu nyo awa sikoyo ka ndenge ezali wana Fachi apporter confiance na ye plus dans l'Assemblée nationale que dans le Sénat. Parce que Bahati Lukwabo a commis Kobeta Bachiti ya Sima. Yo zali président ya Sénat. Boni Kabila a voté par procuration. Donc il a été, mais à Saleli Moutounot a kende voté na place d'ailleurs pour non lever ya militaire ya Matata Mpoy. Deuxièmement, 3 sénateurs ba voté qui na kati. Mais basalaki na kati ya liste te donc na kati ya salle basalaki te ba voter na lolenge ni yango procureur a lobby bazongi sikoyo na case de départ ndenge sali wana matata amata akita mukwa d'ailleurs mukolo ya lobby UDPS viva mukolo ya lobby président ya ancien président ya FECOFA
Costa Omar alingi akende France umukama pas okeiwa bongo 4 millions ya kodiffuser bamatch ya Lopard oyo bautaki kobeta ba éliminatoire soka nde mwana mai abakaki mbongo nyo ye mpe alobi azalaki ye moko te bazalaki na Jolino Makele bajournaliste mosusu na ka eske etali biso etat de droit balukaki ebandaka te esali nini yango wana matata oyo akomi komituna akobandela wate akosukela wa parceke mokolo wana bamela bachampagne ye moko mpe asepela mais procureur alobi nanu esili faci alobi nga naza président ya bamafie te na ye mpo na kotombola justice ya république démocratique ko nazoyebisa yo keno makambo ekomi ele makambo ekomi kito na deuxième point ndenge nalobaki ministre ya EPSP Tony Mwaba apporte plainte na église catholique alobi ezalaki na plus de 1700 écoles fictives UDPS viva mais babandaki kozwa salaire depuis gratuité et enseignement enseignant on a babandaki ko exister te mbongo on e bandaki okende wa et puis à instruire na warrior mususu ya justice alobi batu wana balandela bango parce que sinon te liboso awa bako peuple akobima pona kosenga justice na église catholique yango boyoki ambongo lobi na chole bakomi otoza ko prier pour la unité nationale bandaka lozalaki demoko nani conseiller moko ya Faci a répondre au bango alobi bino bozalaki na époque ya Kabila o Kabila médiocre o boyna boy mais tomoni na anniversaire tomoni monseigneur oh nani cardinal Mosese asali messe asali kobenga Kabila président de la donc balakisi haine na bango contre Faci mais Faci asali asa Faci mutu na tembe bachaki tembe akokita goma te topekisi ya kokende te me alobi ngai na koke azali mwana yako azali wana alobi mpe keno na kozonga sikoyo te na kozonga ti le 30 tous les bato babandaki kosala makelele bafandaka nye te basali nini UDPS viva eza mpona koyebisa bino keno ebele bazalaki awa bazali kosala babétuse bazali kosala badiscours moko ya haine mpona kose faire aimer la population mais population na mosala oyo tosalaka ya éveil patriotique bacomprendre que non bato wana basabanga mana bafa UDPS viva troisième dossier ezali dossier na ministère ya fonction publique maître Liaou akei kodécouvrir lisusu kuna 37 000 agents fictifs na niveau ya fonction publique. Donc, ezana batu oyo, azali yamo comme azwaka salaire il y a 15, il y a 16 personnes. Mais mboka ekokende liboso na lolenge di. Bino kaka, donc, yomo ko zana 15 personnes. Mususu 15 personnes. Balobi bien plus de 37 agents fictifs. Donc, ndenge ezali wana na zoye bisabino keno, makala ekotonda. Makala ekoto. Ekotonda. Namoni batu. Excusez. En direct des États-Unis, Malobi, Olati, Oloba Komi, fuck you. Fuck you. Ça m'appelle un jus. Longo Lango. Fuck you. Oh, Olata, on est sous États-Unis. Tobel est aux États-Unis, ma boko. Merci. Parti au pouvoir, FIFA. FIFA. Parti au pouvoir, FIFA. Yango wana nali koyebisa bino keno justice na biso ezali déjà en marche. Po ebele balingaki basala obstacle na justice. La deuxième fois place na koshitele. Tolo kana tolo. UDPS FIFA. Parti au pouvoir, FIFA. FIFA. Nazali koyebisa bino keno batu bazali koyede chef de l'état te. Chef de l'état ti a décrétaki état de siège ezalaki po ete bandeko na biso ya este batungisama te. Mais ezali na batu oyo bazolinga bandeko na biso bakontinue toujours kokufa. Entre autres chef d'état-major général Abouki Lukuta et pas Yamokosi Yambo. Na plusieurs généraux. Donc, général, il y a force armée,
général ya force terrestre, général ya force navale. L'air bapesi nombre ya ba militaire oyo bazali na front mabuki lukuta. Mais fois ata soki ozali kokosa ye, yeba ke no azotala yo boye azali koseka. Il ne peut se vivre. L'air akiti na front, asali inspection partout. À comprendre que non, denge zali wana batu wana bakosaki ye. Sikoyo tous les officiers oyo batindaki bakendaki na bango na este azongisaka bango na Kinshasa te asali nini sikoyo awa na minute oyo tobengi chef d'état-major ya Égypte na Kinshasa ezali mpona kosekonde bandeko na biso wana babeta mbuma en désordre batraquer tous les nyangalakata yango bomoni kutu ba grand investisseur américain baye awa mpona kopesa bakongolais misala ande donc ngai na bino no